bino mama Mimi Selunga TV donc aïe Yamida aïe donc vos s'abonner massivement na canal na bino Mimi Selunga TV masoleza wo ba conseil ya TikTok pona ba couple na bino pona bilenge na biso na babali te bukozwa ya motu ya pona makamba kolobela ndenge mokelezo tambola donc bitambola mwanza boya ebele to boye pona na Mimi Selunga TV kolamba osala babiloko lolenge na lolenge donc boya ebele. Coucou ba mama na ba papa ya canal na biso Mimi Selunga TV na pesi bino bambo te biseka bozali nzamba lola amona bino kande te lobaka soki esazongi te ya koloba ekozala penza ekozanga kati. En tout cas lelo vraiment na ye nanu avana loba sujet na nga avana loba thème na nga na ye nango lelo bo s'abonner bandeko oyo kotala video oyo nano s'abonner te leka na ko s'abonner na canal na bino ya Mimi Selunga TV mwana batia Papa Nzambe donc likambo na moto te likambo na moto te mwana Nzambe alobi bo s'abonner bo commenter pona kotombola ndeko na bino ekokute bino mbongo te eloko te soki motema mabe te basabonaka kaka soki motema mabe te balikaka kaka bakomantaka kaka na pesi bino bambote na bino bisika bozali. En tout cas lelo bandeko lelo lisolo na eli bino eza ya mawa pe pasi esalinga pasi makasi na koyi kokanga motema te nga bino pourquoi pas na partager na baninga o balanda nga na canal ezaka nyonso pona kopesa koedike kaka nyonso pona kaka kotalisa mokili ndenge lelo mokili komi mokili ndenge ezokende en tout cas mokili ezotambola na vitesse moko ya mabe makasi oyo makambo toyokaka te na tanga bakoko na biso tango bapara na biso babotamaki lelo vraiment inceste toye kolobela likambo ya inceste penza inceste donc bomi mokili bomi mboka titango nga Mimi Selunga nalobaka tokeba na masanga alcool eza malamu te bandeko oyo bomelaka botene nga regret te na lobi kaka en tout cas popa na ngai elzate ke nga pe na melate en tout cas na mela na ebi gu nango ndenge ezalaka me nazwa na nga décision na tika na nga na boya na ngango pona mona donc nzamba za fe nzamba za nyonso tokangama na Nzambe alcool lelo lisolo na eli bino eza ya pasi pe mawa epesinga pasi eza lisolo ya somo epesinga malili na nzoto epesinga mawa makasi esalami na mboka vraiment awaka Europe na koloba na ngai kombo te parce que biso tozoboya na ngai nazolinga na koloba ba kombo vraiment mingi ya bamboka te esika ba masole pesami esika ba masole zali parce que koboya mwa ba problème tozomona bandeko na biso batangaka bakomba bamboka na bakomba batu bandoki bakomi kokendela bango kofina bango pona soi-disant makamba ya lisolo abetaki donc pona ko éviter ba demo pamba ngai vraiment ya bino Mimi Selunga TV se na libino lisolo ezala vrai te eza pona ko édifier bana na Nzambe mais histoire wana zobete eza vrai esalamaki avant-hier donc epesi pasi ndeko mobali ya 36 ans mwana mobali ya 36 ans botala engambe mobali ya 36 ans 36 eza tata mobimba donc 4 ans azosala 40 ans tata mobimba ya 36 ans epesi pasi na mawa en tout cas lisolo yo epesinga pasi tango natalaki yango tango namonaki yango yesu Nzamba sunga mokili na ye nayebi te bato mosusu bazolinga komitia na mabulu pona nini malédiction efandi nango yo ozokende kotombola yango nyonso oyo nazoloba masanga bandeko bomela ko botikala bomela na modération protocole bateke botika parce que mutatika keloko soki emoko amoni ke nga vraiment natiki parce que kotikisa muteloko na makasi eza libaku ekosunga te mutu patika eloko esenga muta comprendre ayeba ke eloko oyo natiki tozomona masanga esalisisi bato ebele ba makambo ebele elalisi bato ebele bolimbisa pona terme ememi bato ebele na bambetu emso na ba grand frère na bango na ba petit frère na bango na bana na bango na bandeko na bango grand frère propre nanga me bakendaki vraiment
kosala bamasolo ezaki ya papa e mama oyo bolobaki ke boza bandeko me lelo ekoma mabe. Lisolo na ye kobetela bino lelo eza ya mama moko ya 60 alalaki na ndako na ye ndenge mama nyonso alalaka, mwana na ye ya tata mobimba parce que tobenge jeune garçon te, toza deya bamama biso baza ba age wana, toza deya bamama toza so bana mike te, 36 ans aza papa mobimba. Donc soki mpe kobota azali na bana, donc eza pasi soki mpe chance akokai mpe osimba koko akokai kosimba koko. Donc eza pasi na mawa. Mwana mobali ya 36 akendaki komela babimelela kaka ndenge ka ezala bimelela mwanza akeba disco na ya ameli tango amelaki ayebaki na komi langwisa vraiment langwe na ye alobi alangwe na ye azongi ndako. Tango azongaki ndako biloko ya nzoto etelemaki, toyebi yango biso nyonso nde tozoloba toza mikolo. En tout cas biloko ya nzoto esengaki, ye amonaki moto mosusu te, akendaki kobrutalize mama kaka oyo aboti ye. Mama na ye aza na 60 ans, mama moko ya 60 ans. Ndeko mobali alekaki na koleka mama na ye nzela, aforce mama na ye asali oyo akokai kosala kati bilamba. Mama meki kobunda bundi, botala kaka ta bino moko papa engambe ya 36 ans pardon. Papa ya 36 ans a forcé mama ya 60 ans. Est-ce que mama akokoka na bakwiti ya pongi na ye moko na kati ya ndako? Mama koka na moto aza na kwiti ya masanga, mama kokaki te, mama mitikaki. Mwana alekaki na koleka mama na ye nzela. Ah Yesu, oh nkolo simba mitema epesi pasi epesi mawa. En tout cas naza mawa wana Deutschland tolobaka ich bin traurig, esalinga pasi naza pena mawa, esalinga pasi makasi kotala lisolo boye epesi pasi. Est-ce que mama wana nga na soko mitune take mama moboti? Mama wana akokwa kotala lisu mwana nene longi, akolimbisa lisusu mwana na ye oyo asali makambo boye vraiment. Mwana oyo atasengi mama ba pardon. Est-ce que akoza vraiment pardon bolimbisi ya solo? Mama na kokwa kotala ye lisusu tele eloko ankele elongi eloko ya pasi, eloko ankele eloko ya pasi. Mwana aleki na kosala mama na ye, mama mokolo. Ah non, mwana mobali ndeko mobali oke musika tele sika masange memi yo, tele sika masange kotisi yo, osangisi nzoto na mama na yo aboti yo. Eza te ki o mari de nuit, femme de nuit boye penza live. Oluki mama na yo kati mama na obilamba, osali mama no pasi, osali posa na yo. Lelo za na prison, lelo bakangi ye aza na prison. Aza na prison. Ah, epesi pasi. Bon, bandeko eza mokili tozomona lelo ba réalité, tozomona na mokili oyo ba réalité ya mikolo na mikolo ezopesa pasi, ba réalité ezopesa pasi makasi, ezopesa pasi. Toyokaka na biso mama wana komisa mwana na ye mari de nuit, mwana wana komisa mama ne femme de nuit, mais oyo vraiment ya ki femme de nuit te ya kindoki te, kaka boye na moi makasi uti komela masanga. Tala tango bato bazopekisa masanga, tango bapaster bazopekisa masanga po bayebi baza na raison. Masanga eza mabe omeli oye, est-ce que soka mela kitalingaki asala eloko aboye na ndimi te. Me masanga nde mte salisisi eloko oyo. J'espère que tango masanga esilaki azongaki mutu aza wana azolela nini etindaki ye. Bapapa bamama oyo nanu toza na milango tobima. Toloba kaka nga naza nango te, me tosangisa kaka parce que nga pe naza mutu tobima totika tokeba makasi. Balobi kaka okoye kopekisa mutu bote, metan tozoloba fo komela na modération. Soko suka na mibale, suka na mibale kolekisa te, kosangisa te whisky nini osangisi parce que kosmemo na buzoba moko, masange memaka bato na buzoba, masange ebi komema mutu na makama malamu te, masanga esalisisaka bato eloko kokai kosala te.
masanga esalisisi yo yango après lobi okomi koregrete obimi na grand frère na yo obimi na pire vie na yo ya confiance mobali ya camarade na yo ebimisisi bato deja esalisi bato ebele bozoba masanga oyo ezopesa pasi ebomi barelation mpona masanga esengwa ntango ya mokie mezobebisa bavi ya bato esengwa ntango ya mokie ezosala kaput oyo biso badoche tolobaka esali kaput ebebisi bavi ya bato ebele antuka bandeko yango ka eloko nazali nango mposa bamama tokontrole bana biso bazokola koyeba kosunga bango koyeba koteya bango mpona alcool koyeba kotalisa bango inceste eza malamu te soki se ekoti na libota bana bazokola na bandako bayaya na baleki bana basi bana mibali toyeba kotalisa bana nini ya malamu na nini ya mabe toyoka bana soni te topesa bana na biso baconseil mpo bayeba ndeko na ye aza ndeko na ye mama aza mama outi komela biloko ya mabe keba na mama kofandisaka bana kokonseyaka bana parceke mokili oyo tomoni ebele tozomona ebele ezopesa pasi donc nga nasuki na nga na video na nga yango ka eloko nayaki kolendisa nayaki kopesa kaka bandeko conseil toleka vraiment na kotalaka oyo epesi pasi epesi mawa pauvre mama ya 60 ans nayebi te soka oumela so ebele na mokili parceke eza pasi na mawa bon misala ya diable tokangama na nzambe tosimba nzambe makasi tosimba kondima toyeba kosala oyo eza malamu napesi bino bambote boyeba na kosabone vraimen ebele na canal nanga Mimi Selunga TV olike okomante ekosala nga bien makasi eza mosala oyo nzambe apesi donc nzambe moko ayebe pa ya kokomisaka biso moto akotia bakali aza te parceke eza mosala na nzambe toza balobeli oyo nzambe atindi toloba tokonseye tozosala buzoba te tozokodétruire te tozokoconstruire nde bato donc na yango wana nalobi oyo nana sabone te na kimotema malamu okutani na libaku ya video na nga sabone komante tsapa ba like na yo ekokute mbongo te wana na pesi ba oyo nyonso ya ngai bokolanda video oyo bandeko nyonso ya libota ba famille bana papa mama donc bato nyonso ba oanga na Facebook na pesi bino bambote bele nzamba lola likana kobomba bino nzamba lola likana kobatela bino wana tokutani susu soki nzamba koleka soki nzamba koyate tokokutana susu na prochaine video ekosala biso ba wow wana na tiki bino na pesi bino bambote bozala malamu na mabota bosimba bana na batata diable musika na biso